Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Bienvenue à l'émission Les Artères de Kinshasa à Mokolo Lelo. Oyo toye kotambola na commune ya Bahumbu. Ah, toa na croisement ya Kabinda Bokasa yango yo. À gauche na biso Kabinda ozozongi RTNC Bokasa yango yo. Tobandi Kabinda Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker, kaka nde tolobaka TV za radio te. Kabinda botika kala yango yo. Na cadre ya les artères de Kinshasa ya mokolo lelo, tokotambola na quartier Kasai, ebandi na Kabinda esuki na Kabamba. Bana quartier Kasai boza wapi kobanda Bokasa ti na direction ya suka côté ya Triangle okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans rebi sunde quartier Kasai na bino na Bahumbu ekoma te quartier Kasai yango yo. Aka na système ya Bukamuna Buka Kokula Kabali Solo Esa Sango na moninga balabala Kabinda yango yo. Kabinda nde ceux qui ok tout droit na Kabinda ok Ista ok bon marché bana Kabinda boza wapi Kabinda ezokabola deux quartiers. À gauche, na biso quartier Kasai, na droite, na biso quartier Funa. Hein? Bana Bahumbu Shikwenta. Bahumbu na bino botika kala yango yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker.
Merci na intérêt besoin accordé à les artères de Kinshasa. Bokota bokota kabali solo pesa sango na moninga. Amoni balabala na kabinda na bino. Amoni quartier Kasai na bino na 3 exemples production TV. Awa tuana croisement ya Kabinda Kasai. Direction Kasai yango. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Dans le système, il y a Santutoma toujours. Les artères de Kinshasa, les lotoyés. Dans le quartier Kasai. Dans la commune, il y a Barumbu. Le lobby Kabinda, Nde Ezo Kabola. Quartier Funa 1. Dans le quartier Kasai. Kabinda botika kala yango yo. Bokota bokota. Topesi mbote na communauté 3 exemples production TV Mobimba. Wana tomoni na France Patrick Bokolo Mampela. Patrick Bokolo Mampela na France. Tomoni Thierry Chako Mokoko na France. Tomoni Mama Kuku Kuzaya. Na Irlande tomoni papa na biso Gai Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na Suisse tomoni mama Wivine Lukunga. Na Washington papa na biso Olivier Mukeba. Bokota bo s'abonner. Les artères de Kinshasa yango balabala Kabinda otika kala.
abi na botika kala yango oyo tolobi soki okei tout droit okei ti Ista soki okei tout droit okei ti terrain Olsen ya Barumbu tokokoma kuna te Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que merci là-bas na quartier Kasai nyonso balabala kapanga yango oyo bana kapanga boza wapi bokota bosabone bopartage bolike epesi mbote na pasteur Jean Didier Kunda na Texas les artères de Kinshasa yango oyo bana quartier Kasai manifestez-vous awa toza na balabala kapanga tozozonga nango Bokassa direction Lokele yango oyo bana kapanga s'abonner, vous partager, vous liker. Kaka na système abuka mona buka kokila. Comment na bino moko. Kapanga na bino otika kala yango. Bana balabala kapanga yango oyo okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans yebi lisusu ndenge balabala kapanga ekoma te na quartier Kasai na commune na Barumbu balabala kapanga yango oyo bokota bosabone bopartage bolike bana kapanga na bino botika kala merci na ndenge bozo s'abonner
Ayo motu nano s'abonner te sala yango ozangaka ba video na biso te. Kasai yango direction à Kasai yango c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire Collège les missionnaires. Collège les missionnaires yango yo totangisa mwana na les missionnaires yango wana. Quartier Kasai, ils ont traversé la direction Bas-Congo. Après Bas-Congo, Tokei Kasai, après Kasai, Lokele. Bokota. Pour s'abonner, pour partager, pour liker. Maison communale ya Barumbu ils ont mis dans le quartier Kasai sur l'avenue Kabambare na baoyi baebite tokoko un peu Kabamba tobandi balabala Kabinda après Kabinda twana Kapanga après Kapanga tokokota balabala Kongolo après Kongolo Kibate bana Barumbu shikwenta na bino yango ata na direction Bas-Congo Congo yango Bas-Congo yango Baringili sumu koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge balabala na bino ekoma te lupango na bino ekoma te komela biso benga biso okokende yo mpe omona epa na bino awa toza na croisement ya Bokassa na Kapanga en face na biso quartier Boyoma
Confirmation des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. bokasa yango oyo bokasa soki oke tout droit okei zando bokasa yango oyo tokotika bokasa tokozwa balabala kongolo balabala kongolo yango oyo kaka na systeme ya Bukavu na Bukavu pila tobandi na avenue Kongolo na Bokassa mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo. merci na papa Andy Suke Kuba na France molandi na biso monene tozo avancer na avenue Kongolo tokomi na croisement ya Kongolo bakongo yango oyo bana avenue Kongolo kabali solo pesa sango na moninga Kongolo na bino botika kala yango oyo bana ditiki ya Lukunga komene ya Barumbu na bino botika kala bana quartier Kasai bokota bo s'abonner bo partager bo liker na yo moto landaka ba video no biso mena no s'abonner te sala yango po o mankaka ba video na biso te o activer pe cloche ya notification po heure nyonso toko publier video asika batindela yango kozwa notification bana Kongolo na bino botika kala yango oyo tozokende vers Kasai bana Barumbu botika kala yango oyo merci na papa Seba Bandona
Papa Seba Bandona na Danemark. Les artères de Kinshasa yango oyo. Papa Paul Mafuta na Hollande. Les artères de Kinshasa yango oyo. Nayo monima no sabone te sala yango. Direction à Kasai yango oyo. Direction à Kasai yango oyo. Direction à Kasai. Dans la impraticabilité à direction à Kasai. Toujours avancé. Na balabala Congolo. Totiki direction à Kasai, toujours avancé. Bana Barumbu, bokota. Beau s'abonner, beau partager, beau liker. Les artères de Kinshasa à Bino, de l'Otoye, dans le quartier Kasai, la commune à Barumbu. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Quartier Kasai yango yo. La commune ya Barumbu. Bokota. Beau s'abonner, beau partager, beau liker. J'ai vu des messages, on affiche, non? Ah ouais, tu as un boxing club kake. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et qu'on autorise. Direction Lokele yango yo. Direction maison communale yango wana. Toujours avancé na balabala Congolo. Merci na bana balabala Congolo nyonso. Bana quartier Kasai. Quartier Kasai na bino botika kala. Yango kabali solo. Pesa sanga na moninga. Omoni pa na bino te, omoni balabala na bino te, benga biso komela biso. Okokende. Yo pe omona pa na bino. Tozo avancer na balabala Congolo. Bana quartier Kasai. Ok, tout droit, ok, avenue Aérodrome, ok, Ista.
Avenue Ngala Simado. Avenue Ngala Simado yango oyo. Bokota. Yango nde ezokabola quartier Kasai na quartier Kapinga. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Tobandina Avenue Kibati. Nanse tozozonga nango vers Bokassa. Kibati botika kala yango oyo. Bana barobo Kibati na bino yango oyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Kibati, manifestez-vous dans les commentaires, appelez. Numéro na biso eza affiché wana. Avenue Kibati yango na quartier Kasai. Totiki déjà direction Lokele. Tozokende vers Kasai. Un système ya buka mona buka kukwila. Santo Toma toujours des artères de Kinshasa yango oyo na quartier Kasai okenda libanda ya mboka. Oyebi lisusu ndenge quartier na bino ekoma te. Bana Kibati yango oyo na quartier Kasai. Toujours continuer, toujours avancer. Toujours kende vers croisement Kibati direction Kasai. Direction Kasai yango oyo. Toujours na système Akiai. Kosote. Kasai yango oyo. Toujours avancer na Kibati. Bamosusu bazotanga Kibati, bamosusu Kibati. Bana barombo boyebisa biso ezalaka balabala nini Kibati ou bien Kibati. Merci na bana Kibati nyonso. Kibati na bino botika kala yango yo.
Merci à Patrick Bokolo Mampela. Merci à Papa Paul Mafuta en Hollande. Papa Seba Bandona na Danemark. Les artères de Kinshasa yangoyo. Bana Barombo Bokota. Bana district ya Lukunga. Barombo na bino botika kala. Quartier Kasai yangoyo. Awa toza déjà na avenue Kibati. Tobandaki na Kabinda, après Kabinda Kapanga Kongolo. Awa tokomi na balabala Kibati. Toujours avancé. Tobandaki Kibati na se, tozokende vers Bokassa. Toleki direction ya Lokele. Après Lokele, Kasai. Après Kasai, tozokende Bakongo. Après Bakongo, Bokassa. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Merci na bana Kibati, tozobima na Kibati Bokassa. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi Bosanene tokola kapona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole Merci na bana balabala Kindu nyonso. Awa tokomi na croisement ya Kindu Bokassa.
tobandi Kindu na Bokassa tokoti tozokende vers maison communale ya Barumbu. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye koluka yaya oya lipambole yesu yakanda yo vrema koluka lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Bana Kindu bokota bosabone bopartage bolike ovanda na avenue Kindu, okola na avenue Kindu, obotama na avenue Kindu, na quartier Kasai, commune na Barumbu. Kindu yango oyo kaka ndenge tolobaka TV za radio te, oyo image réelle ya le 23 mars 2025. Merci na papa Gai Kalamabi Aboma Soda, na maman Bijou Mabuta na Irlande. Merci na Pombato de Tukin Tirisha Komokoko Barumbu Shikwenta yango yo. Merci na Patrick Bokolomba Mpela en France, papa Paul Mafuta na Hollande, na Washington Tobo Santé papa Olivier, papa José Diofa Chimbalanga, papa José Diofa Chimbalanga, les artistes de Kinshasa yango les dans la commune ya Barumbu awa na balabala Kindu, la commune à croisement ya Kindu Kasai yango yo. Immeuble oyo ya immeuble à Kala à quartier Kasai ovanda awa pour reconnaître facilement immeuble oyo.
balabala kindu yango oyo bokota bosabone bopartage bolike na yo moto nano sabone te sala yango mpo ozangaka ba émission na biso te. Tolobi quartier Kasai est délimité par les avenues Kabinda, Kabambare, Bokassa, ti couleur ya Wenze. Awa toza na quartier Kasai. Bana Kasai boza wapi? Kasai na commune ya Barumbu. Barumbu Chikwenta na bino botika kala. Awa tokomi na direction Lokele, direction maison communale. Direction yango oyo maison communale yango wana nolo na biso. Merci na bana Barumbu na bino botika kala. Barumbu yango oyo bana quartier Kasai. Awa tokomi na ebandeli ya balabala Kindu. Ebandeli yango oyo Kindu na bino botika kala. Merci na babone na biso yo moto na s'abonner te sala yango poza na ba vidéo na biso te. Bokota Yesu yakana yo vraiment Oluka lipangoli Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme Côté avenue Luvungi. Luvungi yango oyo na quartier Kasai. Bokota bosabone bopartager bolike. Merci na pasteur Jean Didier Kunda na Texas, na Washington. Topesi merci à papa Olivier Mukeba, Patrick Bokolomba Mpela na France. Topesi merci na ndenge ozolanda biso. Tozo avancer na avenue Luvungi. Luvungi yango oyo eko déboucher na Kasai te parce que
maison communale yango oyo. oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi, une sagesse avec un ennemi frère. Tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakala yo lipambole lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. À gauche na biso maison communale yango oyo. Awa tozwi direction lokele yango oyo. Lokele yango oyo prochainement tokozala na ngambu. Awa toza liboso ya maison communale ya Barumbu. Maison communale yango oyo ndenge tolobaki ke eza na quartier Kasai. Maison communale yango oyo, maison communale yango wana ya Barumbu à quartier Kasai sur l'avenue Kabambare. Kabambare yango oyo tozo avancer. Merci na babone na biso nyonso. Yo motu nano s'abonner na chaîne na biso te. Sala yango po zanga ba émission na biso te. Les artistes de Kinshasa yango yo lelo oye ko faire revivre yo quartier Kasai na commune ya Barumbu. Quartier Kasai yango oyo awa toza na croisement ya Kasai na Kabambare. Pour continuer tout droit okei Kabambare. Kasai yango oyo okei tout droit ozongi Zando. Tozongi Kasai po tozwela bino balabala Luvungi. Babike Luvungi ezo débouché te mpona maison communale. Oza mwana Luvungi oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te, omoni lupango na bino te, komela biso benga biso prochainement tokozonga yo pe omona epa na bino.
Bana Luvungi boza wapi, manifestez-vous. Kabali solo. Et ça sango na moninga. Les artères de Kinshasa mokolo lelo. Il y a qui visite na quartier na biso. Namoni pas na biso, partager na groupe WhatsApp ya bana barubu. Namoni ça peut vraiment ne pas na bango. Tobandaka pe tosilisaka ndenge tolobaka. Émission lelo toyaki na quartier Kasai na commune ya Barumbu. Quartier Kasai ebandi à partir ya avenue Kabinda. Après Kabinda Kapanga Kongolo Kibati. Après Kibati Kindu Luvungi. Après Ebimina Kabamba. Awa toza na balabala Luvungi. Tobani nango à côté ya Wenze. Kutani na maison communale to devie yango. Tozo lisusu Luvungi, tozo bima nango Bokasa. Merci na bana Barumbu nyonso bana quartier Kasai. On a intérêt bakordaki la émission na biso ya lelo. Okenda libana ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te. Benga biso, komela biso, tokokende. Lope komona epa na bino. Awa tozobima vers Bokasa. Bokasa musique esi bandi. Tokotika bino otala image ya pamba. Soki yeso zongi te tokutani mbala sima. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie bosanene tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba etuna tosala parole